Face à la réalité aux églises, ça m'a fait vraiment mal. Je pense que Ebin de Konapso choisi, il y a un bel ko tambola na yesu na bomo na bersa batubele et puis dernièrement autour de ça la nzembo isimba ki makasi zaki unikumbuke baimba ki na frère Mike Flore abeti solo et les lisi batu comme quoi alikai na mwana na ye alakisaki mwana na ye mwana kitoko vraiment félicitations notre bien-aimé. Mais il s'est fait que tu as critiqué qui est, yo kol na makola nzambe bandi bo mwana na yo na Yesu surtout ki ndenge ni obimela biso na ba klalo la tozo obimela biso na bébé est-ce que na peut so landi yango hein mais et puis à la fin ndeko akokaki ba pour Congola soka lobelo likamba suki sa mtema ndeko akokite ayeko beta solo ke azali mutoyo ba bizaki na ye ba violaki ye. Et puis surtout kaka kaboyi akoma na ye des vierges mwana batakana ki ya za problème sous vierge kino bakobala ye mais surtout kali sous boye akomi na zemi alors nyonso wana na suka o esali passe à lobby za pasteur muto asala ki mais chose étonnante à lobby na été qui est ce pasteur asuki sipso kaka wana ce qui est révélé za biso mais ce qui est caché Isaiah Serge Choisi malbombo kan qui est le père des mensonges. C'est comme le histoire na yé mon vrai. Oui, Nabi, qui est le père des mensonges? Ça, Daniela Biso Kombo ya pasteur Rwanda. Aza obligé te hein. Aza obligé te. Ah ouais, yo faut le belande fait. Pourquoi yo komi ko cancer choisi lokuta? Basala nzambo dote ya Yesu matota molana Satan. Yami balé impudicité spirituelle bakiso baso simba osona mama tinda bango kuna bakiso baso simba ezo tinda bango fo ba bimana bano baza vierge osoko pa ba découvrir virginité na bango en fait que bazwa ko eza étoile na bango akopana ki ser azana tala azana mafuta azana nyonso parce que faut abebi sa venir naï. Ce temps où sert à découvrir que à commis na zemi les mêmes pasteurs ont dit kanga muno il faut que le côté kabiso te no botika biso le la sœur Eunice Manyanga tika biso e balenga ki ba inisenga e ba yaki ba proposa ki ngambongo boye ba tokena ki na pasteur yo ba kenzela neza ya mabe soko yo ba kenzela wana eza ya mabe te. Pourquoi même pasteur na aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Nous avons le réel plaisir d'être parmi vous et vous aussi parmi nous. Et nous sommes tous en Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Bonjour et bienvenue chez vous, chez Nazaréen TV, avec Maman Tiffany Moukoua, la princesse de l'Éternel. Mouba Mouikoua, table et centre, votre émission, une émission que nous recevons des hommes de Dieu autour de sujets importants, excusez-moi, et très capital. Mais laissez-moi me réjouir dans le Seigneur à travers ces cantiques et je dédie cela à ma sœur Nekab depuis les Issa, à Papa Guilabala depuis l'Afrique du Sud, aussi à Maman Betty Kokele, à Maman Made Kebani, à vous Régie. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, salaboy. Des retours sur ce plateau des Nazaréens avec l'homme de Dieu, Tikanatalaïnan bien, parce qu'avec ça je vois très clair. Shalom, frère Stallone, berger, comment vous allez? Ça va, Nzambaza malama zo. Toujours ka Bible zo balola kaka pia lelo au sala ba on ndenge nini pour a ozulu ki la ba vexé tu tout le temps na ba fêter makara tu es en train de fêter quoi ozulu kaka ba vexé biblique ou attaquer sa Bible moi tout tamboulé. Munduki no yango. Yango. Mais ba tumso azu kombo yesu munduki ba bomela ngo bato. Bon, mutu azu kombo yesu munduki ba bomela ngo bato. Azalaka justification mukola suka. Mukola suka ka. So eza bon ka sitike botika bango bino bosa bango mabe kolobela bango erne surtout. Il faut qu'on dénoncer bango pour to épargner ba pate ngana nzambe. OK. Parce que Bible son ba un berger ceux qui azana sans pate moko bunga ko zo 99 akangi bango ti bango bon panzi. Akeko luka moko na bungi soka zuye akozonga nesengo akoyebisa pe bande konetala muninga na bina bunga ki azongi. Donc biso to ko perdre ata eloko moko te na. Mais na mincho ndie bazu bino ndino na 9 pate botika kana moko. Bazu na 9 pate to tika na moko te parce que ça na ba eli ya nzambe ba prédestiné ya nzambe banana na bar. Bandimi na bino balinga ba miracle ba prophétie bandimi ya nkolo yesu bino boko kamba. Ndango bo moni ki bino bo tula na église bino bat bazate ba olandela kuna église minene ba be mo église minene. Oiza ba prophétie ba temple o yesu alinga buka mo sato ngo sima mikolo misato. Bango balinga nde ya bongo. La servante de l'Éternel. Oui. Au monde l'état que nous sommes tout ça mon volume s'il vous plaît l'ange de Dieu. L'état que nous sommes ça vraiment passe. Et ça vraiment passe pour na bana nzambe. Et ça bana nzambe te. Et ça parce que toi en attend oh ya blé na ivry. Blé et ça banane. Blé et ça bateau nzamba tie bango na katinela. O nzamba semi. Ba ivry ba ça banane. Ba serviteur op sata a tie bango na katinela. Ba comprendre te elango balobelaka ezala l'église te. Elango balobelaka eza monde. Monde eza munene kasi basali baza muke. Ce qu'on a kati na monde mission au Christ ya qui pour nous sauver les brebis perdues à la maison d'Israël. Eux eza nation. Église mokili. Donc biso pour sauver le peuple de Dieu mais toi na pas sauver le peuple de Dieu, Satan va tenir ma serviteur na boki no détruire. Boki no bébis. L'état que nous sommes pour permettre à na fongola miel. Fongola nini? Miel. Ah, frère, alors nous avons un terme, non? Au fond la miel. Oui. Mafuta njoy. Mafuta njoy. Mais mafuta njoy yebi ke zapina ba manjoy moi quand tu vas lire ba ko tu ba ko so ba. L'état que nous sommes sur photo là ça. Tous sont makomi de Timothée chapitre 3 le verset 1. Le verset 1. Faites aussi le verset 6. Chaque que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ôtés blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Aussi le verset 6. Il n'est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bon, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce. L'état que nous sommes, oh, il va faux pasteur, bah, il y a aussi ma femme, oh, bah, l'esprit faible. Bah, chrétien, oh, bah, l'esprit faible. Bah, on soit bah, mon ami. Bah, on soit bah, mon bah, prophétie. Bah, on soit bah, mon ami. Bah, on soit bah, mon bah, miracle. Bah, on soit bah, mon ami. Bah, on soit bah, mon bah, na ba théâtre, bah, on soit ça, quoi. Aye na lupa mundi maye na famille na ye
accompagne que famille ya mutu wana azalaka na mbongo atindi bato oyo bazokopere na famille wana bayeba beti carte nyonso ya famille wana epa pasteur ntango ozoya akobetela yo prophétie exacte na baprojet na makambo nyonso sikoyo bato balingi bongo le temps que nous sommes toza na temps moko difficile oyo bato bakoki kosupporte sute la saine doctrine bato bakomi na mokusa koyoka makambo ezosepisa bango balongo esika baoteya bango vérité baovanda te esika baoteya bango le véritable Jésus baovanda te eza lokola baboyi vérité baboyi vérité baokanga maplace ya baprophétie lokola le prophète de tout malheur ya bagene na mboka na biso Congo Francis Joël Tatou abi la sanctification pour les petits enfants eza na vexeni na Bible bitango biloko mikolo bapesaka biloko ya miku eza mpona mikolo nani miliki ya mpona bana mwana atire yango koyaka na mabele même ceux koyaka na mabele mbwa pa na posali yango la sanctification David, la sanctification eza mpona bapetit mpona bana mike la consacration eza mpona bagrand oyo azwa na eloko moko objectif. Comment fait-il yo ozokende na consacration sans avoir la sanctification otikela ngo bana mike? Mais l'homme de Dieu, tu kana tout na un sujet moko eza na actualité, ya monde trouver la table centre et choqué ça les passe mingi ba so ba païen ba ko lobela ngo a comme peu forte biso bana na nzambe fo so biso ça biso passi. Moi je vous dis ce matin je pleurais hein, je pleurais face à la réalité aux en église, ça m'a fait vraiment mal. Je pense que ebinde qu'on a biso choisi oya yembela biso ko tambola na Yesu na bomwana na bersa batebele et puis dernièrement autour de ça la nzembo isimba ki makasi zaki unikumbuke ba yembaki na frère Mike Flore abeti di solo les lisi batu comme quoi alikai na mwana na ye alakisaki mwana na ye mwana kitoko vraiment félicitations notre bien-aimé. Mais il s'est fait que bato ba critika ki ye yo kolina makola nzambo bandi bo mwana na yo na Yesu osutu kindengeni obimela biso na ba klalo la tozo bimela biso na bébé est-ce que na peut-être sur landi yango hein mais et puis à la fin ndeko akokaki ba pour Congola soka lobelo likambo suki sa mtema ndeko akokite ayeko beta solo ke azali mutoyo ba bizaki na ye ba violaki ye. Et puis surtout kaka boyi akoma na ye des vierges mwana batakana ki ya za problème sous vierge kino bakobala ye mais surtout kali sous boye akomi na zemi alors nyonso wana na suka o esali passe à lobby za pasteur muto asala ki mais chose étonnante à lobby n'a été qui est ce pasteur à suki sipso kaka wana ce qui est révélé za biso mais ce qui est caché Isaiah Serge Choisi malbombo kai qui est le père des mensonges. Ezali kama lokuta te histoire na ye moko vrai. Oui, Nabi, qui est le père des mensonges? Satan. Satan neni. Satan est le père des mensonges. Il y a des comprendre sur n'avait sur la mensonge. T'es ça qui est sur le faire choisir avec. Oui, il y a moi ce qu'on a sur na kati wana lokuta mo geza na kati. Na kosi. Bible zolo bana biso na prophète chapitre na biso 28 le verset 13. Bible zolo bana Bible zolo c'est celui qui cache ses transactions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtenir la miséricorde. Mais tant que c'est choisi, aïe pas pasteur. Pasteur a vu qu'il a encadré. Au sol na maman na ngi ko na bima a. Pasteur a vu encadré. Oyo ko se découvrir que ezane loko moko ya mupaye salami na nzoto na ngai. Foso mana na sama ko la papa otunai. Otunai que comment fait-il nanola en église? Tonanda kuna yo. Mais makambo nga na obika na mobilité. Osolana premier point. Na mobilité. Osutu ki boye ba déverger. Osutu ki boye ozana mobile. C'est mes coach. Na kati na église. Matifani. Bible sur le biso na Colossiens chapitre 3 le verset 1. Amen. Si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Non celles qui sont sur la terre.
Donc soki toseki na yesu toluka makambo ya likolo. Alors makambo ya likolo ezali la vie ya sanctification. Na kati ya vie ya sanctification ezomema la crainte de Dieu. Osola na mama nanga. Na kati ya la crainte de Dieu tomona l'amour. Moto aza na esprit ya Nzambe akoki kobebisa venir amona bato te. Étant que pasteur, c'est un souci. Souci t'es choisi. Pardon, c'est un choisi. Osola na ngai. Eza ne loko moko vérité moko. O eza na kati. Yo yebi yango papa. Oui, maman na ngai. O yebi vérité aussi en choisir bon. Azobomba, mais kombo azobomba. Mutu atiezeni. Pasteur ayambaki. Ati ko bimisa biso ba pasteur ebele. Te yete mdami sezandi batunde balinga koyoka ba masola ba ko bimisa bisa ba pasteur. Likambo eza tangela biso kombo ya pasteur wana. Aza obligé te hein. Aza obligé te. Ah wa yo follow belande fait. Pourquoi yo komi ko kangaser choisir lokuta? Le fait otozolo bela ezani. Bible ezolo na biso na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Alors maintenant, enfin de ne pas avoir de relations avec ceux qui se nomment frères, mais ce sont des impudiques. Ba pasteur rebelle, vie impudicité sauf dans kati na bango. OK. Au moins de l'homme so boma, ba pasteur le temps que nous sommes. Ba pasteur rebelle, vie impudicité et so rené kati na bango. Tu as deux sortes d'impudicité. Tu as une impudicité physique, puis tu as une impudicité spirituelle. Osola na mama tifani. Ba pasteur rebelle zo mona ba bebisi ba vie ya bana batu ebele surtout ba obavana na kata ba permanence. Oh, oui maman na ngana olobana. Ba to permanence ba pasteur biso wana ndeni. Ba pasteur ba bebisi ba moya ko bimana bango. Ba to permanence place kolaza. Oui. Place kolaza. Ba so so bana wana ba okina ba ona ba hotel musika. Likambo ko ministère nanga azaye mokote ba victime ba sebele. O bazo bika makambo. Na nzela na biso basala Nzambe. Basala Nzambe tote ya Yesu na tote ambola na Satan. Yani ba l'impudicité c'est l'impudicité spirituelle. Ba kiso bazo simba. Osona mama tinda bango kuna. Ba kiso bazo simba, ezo tinda bango fo ba bima na bano baza vierge. Osoko pa ba découvrir virginité na bango enfin que bazwa ko eza étoile na bango. Akopana ki ser azana talent. Azana mafuta, azana nyonso. Ce qu'il faut abébé sa venir naï. Ce que tant mon sert à découvrir que a commis na zemi. Le même pasteur a dit kanga munoko. OK. Pasteur n'aime pas dit kanga munoko. Yango so mona na nzembo ayemba na frère na biso Mike Floor. Ni nangisi la gati. OK. Ni nangisi la gati. Maya miso de quoi maman nanga. Non, tu dois avoir souci. Azana ba souci. Ba blessures intérieures. Azana yango. Yango bimisila biso na nzembo ni nangisi. Non, je ne comprends pas bayemba ma vie na bango même biso to tcha kate. Bayemba ba réalité. Ni nango esila kate. Oyo miso komi mo mesano. Yango nazwi ekateli. Yakoluka elongi na yo. S'il te plaît mukuke. Ah non. 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 10. OK, qui dit la 2 1D. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 1 à 2. C'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Le verset 2. Nous rejetons les choses hauteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite esticieuse et nous l'atteindrons point la parole de Dieu, mais publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience. Les Camerounais, ministère, tant que la ministère est sa mission. Mission est ma pesibiso. Et sa mission est mawa. Pour na vie ya batu mama Tiffany. Musala nzambo so kanga. Zala na mawa ya bana ya baso so cadré. Toko misabango biloko koliati. Mission ba pesibiso photo za na mutema ya mawa. Le même manière passer à Salibu. Oyo mwana ye pa na yo.
aye kovanda pa na yo asala nzambe ne malamu toyebaka mutu nyonso soki mwana abandi kokende église akombola na église no aba mwana aponi nzela ya malamu. Ok. Sikoyo lelo nzela ya malamu mwana aponi ekomeli scandale. Et comme il y a des soucis, des blessures intérieures. Mais parce que est-ce que chaque fois, oui, bien sûr, moi, on n'a pas mbolé, on n'a pas encore, nous avons permettre l'eau quand on a télé, moi, on n'a pas encore, première dame, tout ça. Est-ce que chaque fois, la sœur, avant de à moi, avant de nous essayer ma casse? Tama avant de à moi, à cause de esemeta que maman, hein, parce que ça moi na té, nda senga kabima. Et ça fait certain na senga mwana bi, était que ça moi na nzambe zeme kota boko longola. Nabo. Mais Galates chapitre 6 le verset 7. Ne vous êtes trompés d'un point. On ne se manque pas de dire. Ce que l'homme aura semé, il le mentionnera. Est-ce que pasteur ayebaka un jour ata bazo bomba kombo na ye? C'est que les kamwa sala mabe asala egoyeba. Ayebaka no. Est-ce que kombo ne peut bima? Ekobima. Ebima te? Il faut sera lobela biso kombo. Te ekobima te c'est Maman Tiffany. Hein? Kolanda ba sœur rote. Il faut que le côté kabiso te no tika biso le la sœur Eunice Manyanga tika biso. Balinga ki ba imisenga. Yaki ba proposa ki ngambongo. Boye ba tokena ki na pasteur yo ba kenzela neza ya mabe. Soko yo ba kenzela wana eza ya mabe te. Pourquoi même ki pasteur na? On me place à même peuple de na kata distraction. Yo mana yebi to muntu na okuta na ye. Asa muntu mabe. Na okindete. Tant nazo kende seki na yebiki makambo nanga ser oyo ayaki kobimisa bato lokola te non asimbi kisi te azoyembela nzambe solo or asimaki déjà kisi aye kosala témoignage ça épreuve tala biso mpe bakomba bato na bombi ser Eunice pas tanga bakombo te atanga bakombo te. C'est vrai ça. Oui, atanga bakomba bato wana te. Mais ce qui est révélé ça il y a biso eza ya bomba mais eza nzambe. Mama Tiffany. Eza la Bible. Mama Tiffany. Mais tangela biso kombo to yeba déjà muto asa muto mabe. Là monsieur ba ibisi ba pese ba conseil non c'est ko sala ngote tika. À cause du peuple de Dieu. Non. Maman Eunice Manyanga. À cause du peuple de Dieu. Na intérêt ni. Na intérêt po na intérêt ni ya mabe azo sala na kona ba kiso azo yembela nzambe. Batolo ba azapena musante. Oh musante te. Grand cabal juif. Non. Cabal juif c'est maman guerre là. Naye tant que la cabale Dieu faisait bokoko hein bokoko ba yura suko oya biso cabale bokoko ndi mateke le boko nzambe esa na ba carrière ba tumiti amu sa ndi moné chaque ndi mo sa succès tamke ndene ya simwe ki simwe si le rapidité moto na mbujima yake no sana na mbujima yake na sana na mama Eunice Manyanga fana so la serre na biso comme na choisi na ser yo na mbujima kuno sana boyo so ke matadi oke sana ko ke matadi ke bandundu ke zama na lobi akena mbujima na kitunga ba mama na mbujima baso botele biloka bukoko na kati tu na video tu anango tu sanango ozoki no kosala ni na so ngina mboka ozoki ni wapi esi to bimi de na Egypte ozo masu na Egypte Égypte est mokili, Égypte est molili. Ce qu'on a pour la serre nabiso, nous rejetons les choses hauteuses. Toi qui sa makambo ya mabe ya ko violaka pasteur Moussa Lanzambe ya ko violaka bana oyo bazoya ko sala Lanzambe. OK. Bana oyo bazoya ko pesa lumière. Bana oyo bazoya ko la biso nzela parce que dans Nzamba pesi moto biso apesi biso ya koteya ye apesi ya koyemba na nzela koyemba yango ozomona ntango ozoyemba ezopousse bato bakota na dimension baproblème na bango afeke nzambe aresoudre bango parce que ya moto mosusu sa nzembo akoka koprie te mosusu sa nzembo akoka koprie te biso ndenge ayoka nzembo wana ezomema ye. Mais papa, Stalon, tu as toujours dans la Bible, oui, il sur la Tamar, non? Oui. Na Judas. Oui. Oh, Judas, pesa kezemi, a PCP bâton. Si on est pour ça, Nzamba bimina yo. Oh, Judas, ça qui ma bise à abomination, mais lorsque bâton naïe, topé disons, caché naïe, puis ceinture naïe, ils ont ma beaucoup Tamar. Et qui Tamar a obimisa yango.
condamnation zate jida reconnaître ma bé naï ce pasteur excuse pasteur azo reconnaître que ça ma bé na place wana mwana sa bimi tout ça ni to boma tama te to boma pe jida te to pambola nzambe na pambola pe biso biso mwana na problème te mama mwana na problème te oya femme Tamar na Bible esengela ekaka descendant ya makila ya Jacob. Vous comprenez? Et quand na makila wana parce que tant mobali na kufi tant mobali na kufi bazwi ndeko mobali ba pesi semence oboka libanda nzaba bomai esengela ka jida ale kaka na nzelana en fait azong sa semence wona selon ndenge nzambe a classé la mission na ye oya pasteur oya sali volonté parce que tellement bakisi eloko zo sala bo bakisi leki yango zo mona bakomi kolobela biso balanga ki chinois to fungola na Bible nana lobilanga papa walesa kama hanine ma yesama ma provakachi mama haya ma yina ma torama hoyongola ma imana na ma roya ma china na ma ina hay ma na ina ba ma ina sama ma na ina chama hay nga ma ina ba provakanya nga ma fai me cingano hoya ko ma me chama ma forma na kama hoy ma yi sama ma chama no hama ni chama hoya ma na Hallelujah! 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 Hanama cham, hey, famama coming some, Hanama famama kima ma harang, Hayango monama hang, Nanamangina hang, Namama hangonda, Hinamanga for a catchaba, Azamwana motote, Boa Kusangai. Abangwa ni pete, boa wangata.